prophète. Oui, nabimaki na plusieurs reprises. Nabimaki na plusieurs reprises. Tobando bimane sans capote à plusieurs reprises. So nazo lo bana oboy, c'est que na komi na suka. Na boy na ngai na lingi na ngai tsusu te yango moni na lobi na yo. Yango moni na lobi na yo. Olimbisa ngai. Nasalaki yango nazalaki na envoûtement. Nando salango na envoûtement na leba te. Olimbisa ngai nando salango po ayebisaki ngai soto avant protéger ngai po protéger ngai na misala na ngai mabe. Il faut accoucher na ngai. Yango na ndima ko coucher na po protéger ngai na misala na ngai oto mabe. Afin de passer la bazo de makana bashi ba coucher na c'est na ba mo tout le temps. Vous voyez moi c'est un modèle ndengwana mais c'est vraiment une essence. Par contre, on a quelque chose qui peut soutenir l'écriture, ils ont du matin, et puis on peut dire là-bas, moi si à Batu. Et vous voulez que mon modèle a fait ça qui d'autre, pas à famille, à honorer, vous motivez peut-être la banne. Vous voulez qu'il y ait des ressources, mais même devant Dieu, Dieu n'acceptera pas ça. C'est vraiment une honte de connaître. Ma délivrance, mingi. Dans le Bimane à plusieurs reprises, Olimbi Sangai. Prophète on a Israël Condé, dans l'église de la Pierre Fit. Yowana anu malanga balebele anu nanda ko anu mane nanda ko to vanda na mbeto to lalaka anu malanga balebele yango monika na kokite na bina ebisa yo na ebisa o vérité pour limbisa ngai ezaki ngati mnando salango ezaki ngati libisa ngai pardon ezali kamo ezo m'appelle souté on salango peli souté mais ngai na kopesa conseil na mobali na ye a accepter le souté a répudier donc aboya kende kat akomane moi si prophète kuna bakenda usama bakambo na bango akoki kondime suku sesuye ndenge wana te eza malamu te même liloba na nzambe prophète Moïse aboya kibiloko wana donc akoki ko accepter lisusu te lokola ndimi Christ l'a dit ozama wabaki sauf pour adultère pour na biloko nyonso mobala kolimbisa moi mais sauf pour infidélité sauf pour adultère. Pas de pardon à ce sujet. On ne peut pas pardonner. Jésus-Christ lui-même l'a prononcé de sa bouche. Donc il faut éviter. Atikaya Kenena. Ngai gaëlle na tiki le message au ngam na so ebisa yango limbisa nga de tout le fond du cœur limbisa ngai gaëlle. Comment une femme a reçu à tirer à côté de kubimisa bilamba pour la likambo délivrance. C'est quelle délivrance ça? Pourquoi ça dit sur verset? Si vous me soutenez, lié à travers la parole de Dieu, il faut rejeter ça. Il faut que tout ce que vous faites soit soutenu par la parole de Dieu. Dans le Bimane à plusieurs reprises, Olimbi Sangai. Prophète on a Israël Condé, dans l'église de la Pierre Fit. Yowana. Anu malanga balebele anu nanda ko anu mane nanda ko to vanda na mbeto to lalaka anu malanga balebele yango monika na kokite na bina ebisa yo na ebisa o vérité pour limbisa ngai ezaki ngati mnando salango ezaki ngati libisa ngai pardon ezali kamo ezo m'appelle souté on salango peli souté puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière donc basa ba pour faire kuta basala ngamba lukuta o bazina bango ezaka ya kutungisa ya kusengaka te kobima na basi ya bato ezelo kwa condamner sérieusement ngai gaëlle na tiki le message au ngam na so ebisa yango limbisa nga de tout le fond du cœur limbisa ngai gaëlle. Vous voyez, c'est vraiment une honte, le pas de salité, il y a beau soton, ou un serviteur de la salaté. Il faut chasser de tels serviteurs d'église. Il faut quoi là-bas? Il faut les chasser. Hein? Il faut les chasser, mais on va la bonité. On sait que c'est pas une bonne vie. Il faut chasser un serviteur de Dieu en Nengewana. Parce qu'il n'a pas d'opinion, pas déchoirier, ministère de papa et l'autre sachi. Ils allaient conformité. Que le couteau de la part mobile, il y a moi si wana. Et puis, au bandalelo, aux alliés sous ma droite, au tel banazambe, pour salisson. Voilà, shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Un grand merci à vous tous qui êtes connectés sur notre meilleure chaîne.
La voix céleste nzela lola esika bonzambe ekitaka na loye mona maloba pe na misala bonzambe na bonzambe lola ezofuta nsima na nto ya koloba ke nzamba boto kwaye lisusu wapi na manso azosala biso elongo na pasteur Feza Misi à la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich na filo mukwaya motema bivince de homo depuis Londres pe na mama Gisèle Luke lo motema mama Gisèle Luke lo motema papa Emmanuel na Boston mama mami Mbunga motema papa Blaise Mbunga nzamba lola mona bino bonzambe na bonzambe Yesu nde mosuki si bien aimé dans les Seigneurs toujours na cadre ya ko informer bino bien aimé na woto ozonganda ko na moni ba appel ba message ebele bien aimé dans les Seigneurs concernant dossier il y a prophète Israël Condé Charles de Fé bien aimé dans les Seigneurs un pasteur que j'aime beaucoup à qui j'ai beaucoup de respect pasteur Israël Condé tu es bani très bien na yamba epena ba émission nanga tant na moni bando ba bengi moni ba message ba misu ba ke ba intervenir na dossier ngo mais na meyo ko benga pasteur Israël Condé na zuyete na komelie mais n'a peut à répondre nga été parce que il faut que yoka oyoki de to imoko faut yoka pe de l'autre côté bien aimé dans les Seigneurs ah wa na ko confirmer te que makamo eza ya solo mais toujours na cadre ko informer bino to sala émission ce que papa yoki akoko benga to mekempe ko est-ce que likamongo eza boni bien aimé dans les Seigneurs il y a pasteur Israël Condé le prophète Charles de Fé Charles de Fé, le prophète Israël Condé bien aimé, tu y es bien, modèle papa bandana ki bonzambe depuis kala jeune prophète morabimi azo sakola masakoli aya pena mu pepene ya sika bien aimé dans les Seigneurs c'est confirmé pe makas nakin Israël kona sala pe musala munene koleka koyoka ba makama bozo lekela biso bien aimé ah non en tout cas ezo lekela biso makasi mutezo betanga est-ce que makambo ne toyoki eza ya solo to eza ya lokuta eza ke bakoseli mosai na nzambe makam okoma bien aimé ce qui eza na famille ya ndeko mwasi oyo bazolanda biso bako benga biso mobali na ye to pona to meke mpe ko confirmation il y a dossier parce que moi jusqu'à présent dans zone d'imate que pasteur le prophète Israël Condé a koki ko sala makamwa bona ndenge to yebeli bien aimé dans les Seigneurs mokilezo kende wapi toyo qui peut-être ba ko se lié ba problème ba lingi ke ba kitisa ministère ne ou comment bien aimé yande na ngana yoka na vérifier pas Israël Condé mais na juyete na à peine mais na komelie je crois mais ka répondre nga bien aimé dans les Seigneurs dossier dossier bien aimé nga na zone ni mangote mais tolanda na bino bien aimé li solo ya femme mariée en tout cas tolanda non zela boyo na ebisa makambo yo ezoleka ya prophète oui nabimaki na à plusieurs reprises to bimane sans capote à plusieurs reprises so nazoloba na oboye c'est que na komi na suka na boyi na ngai na lingi na ngai tsusu te yango moni na lobi na yo olimbisa ngai nasalaki yango nazalaki na envoûtement na ndosala yango na envoûtement na loyeba te olimbisa ngai na ndosala yango mpo ayebisaki ngai so avant protéger ngai mpo aprotéger ngai na misala na ngai mabe il faut accoucher na ngai yango na ndimi akokouche na ye mpo aprotéger ngai na misala na ngai oyo to ya mabe yo forcé ngai te na lobi eloko oblige ngai mpe elo mote ngam na lobi na yo ke na nobima na ya plusieurs reprises olimbisa ngai prophète wana Israël Condé aza na église nde na Pierrefitte ye wana anobima na ngamba lebele adoya na ndako na ndako oyo tovandaka na mbeto tolalaka anobima na ngamba lebele yango monika nakoki te nayebisa yo vérité mpo olimbisa ngai ezalaki ngai te na ndosala yango ezalaki ngai te limbisa ngai pardon ezali kamoko ezonga mpe lisu te osala yango mpe lisu te limbisa ngai motema moko nazalaki ngai te tala ndosala bongo nazalaki ngai te olimbisa ngai ngai gael natikeli yo message o ngai nazoyebisa yango limbisa ngai de tout le fond du cœur limbisa ngai gael Ouais, Jimmy, c'est moi encore Gaël. Je voulais rajouter dans tout ce que je t'avais dit par rapport à ma relation d'initiation avec Condé dans le monde invisible. En fait, il s'est pas arrêté là.
il a continué même, il m'a même demandé de coucher avec ma fille en monde de ténèbres. Donc c'est pour ça que il a commencé à sortir avec ma fille dans la nuit. Il sort avec elle, tout ça pour t'atteindre en fait, parce qu'il arrivait plus à te voir là où il t'avait mis. Et il y a des choses et cela, je t'avais caché, je voulais pas te le dire. Donc maintenant, je te le dis parce que je veux plus faire partie de leur camp. Je veux plus faire partie de leur camp. Et en plus, je t'avais pas dit que je suis sortie avec Percy pendant la nuit, dans le monde invisible. Il était marié. Non. Ndimi ezali sungai nangana rajouter na makambo na lobela kiyo par rapport à Konde na lingi nanga suko faire partie na makambo na bango te ya o eza makambo suka na zolobela yo o eza makambo suka vraiment o ezuta na forme te mananga o na zobisa yo eza dernière vérité o na yebisa o na suna vérité muso ko bakisete na makambo tu elekaki pe o ezoleka Konde na comment bimane ils église oyo memanki ngai teke lukaba luboko nzambe nzonde eza nango makambo lukuta Konde tokenda kuna akoma ko bimalanga na mbutu esuki wana te akoma même asenga même na pesa ba mai na yo nga na boyaki tango na yeko boya alors na ndenga molili ayeko bimela ngai po ayebisa ngai ke na pesa ye mwana akoma bana mwana. Donc ça fait de cela déjà 1 mois et demi que bimana mwana na mwana nga mwasi na butu Shalina mana Shalina na butu yango monike na ebisio pona lingi nanga susu ko faire partie na monde na bango te na lingi nanga susu te yango na sengi olimbisa ngai soki na zanga ke koyebisa yo olimbisa ngai yango ne c'est la vérité na suna vita ko bakisa susu te yango na ntu na ebisio olimbisa ngai po bango nde ba nduire ngaki na erreur. Non, Jimmy, c'est moi encore Gaëlle. Jimmy, na ebisa o makambo oyo ezoleka oya prophète. Oui, nabimaki na plusieurs reprises, tobando bimane sans capote à plusieurs reprises. So nazoloba na oboye c'est que nakomi na suka na boyi na ngai na lingi na ngai lisusu te yango moni nalobi na yo olimbisa ngai nasalaki yango nazalaki na envoûtement nandosala yango na envoûtement nayeba te olimbisa ngai nandosala yango mpo ayebisaki ngai so ava protéger ngai mpo aprotéger ngai na misala na ngai mabe il faut accoucher na ngai yango nandimi kokouche na ye mpo aprotéger ngai na misala na ngai oyo to ya mabe yo force ngai te nalobeli oblige ngai mpe lomote ngam nalobi na yo ke nanobima na ya plusieurs reprises olimbisa ngai prophète wana Israël Konde aza na église na Pierre Fit ye wana anobima na ngamba lebele adoya na ndako anobima na ndako tovandaka na mbeto tolalaka anobima na ngamba lebele yango monika na koki te nayebisa yo vérité po limbisa ngai ezalaki ngai te nandosala yango ezalaki ngai te limbisa ngai pardon ezali kamwa ezonga pe lisusu te nasala yango pe lisusu te limbisa ngai na motema moko nazalaki ngai te tala ndosala bongo nazalaki ngai te olimbisa ngai ngai Gaëlle natikeli message ongamu nazoyebisa yango limbisa ngai de tout le fond du cœur limbisa ngai Gaëlle. Ndimi ezali sungai nangana rajouter na makambo na lobela kiyo par rapport à Konde na lingi nanga suko faire partie na makambo na bango te ya o eza makambo suka na zolobela yo o eza makambo suka vraiment o ezuta na forme te mananga o na zobisa yo eza dernière vérité o na yebisa o na suna vérité muso ko bakisete na makambo tu elekaki pe o ezoleka Konde na comment bimane ils église oyo memanki ngai teke lukaba luboko nzambe nzonde eza nango makambo lukuta Konde tokenda kuna akoma ko bimalanga na mbutu esuki wana te akoma même asenga même na pesa ye ba mai na yo nga na boyaki tango na yeko boya alors na ndenga molili ayeko bimela ngai po ayebisa ngai ke
n'a pas essayé moi à comment bana moi. Donc ça fait de cela déjà 1 mois et demi que bana moi na moi na moi si na. Bon, toi, mais comme JJK, un peu pour intervenir concernant le dossier en haut, et ça n'est au juste par rapport à Yaka, ce qui vraiment, ils vraiment, il y a solo que Israël Condé abimi à coucher na femme mariée na poto. Est-ce que ils a faute ya pasteur, ceux qui ils a faute ya pasteur, faute ya moi si abo esengé que moi c'est libala ou comment envoûtement ou comment. Tozana JJK Kabea. Allô JJK. Ouais, allô Alvi. Ok, bonne santé. Santé eza malamu te. Santé eza malamu te. Ok, nayebi kozobela nzamba sunga na bande ope ke bazola na biso JJK vraiment o ke botuna ki emi JJK vraiment zobela et kozala bien que to na cha contact non ba kota ba benga yo moko JJK. Concernant le dossier ya Israël Condé JJK, réaction na omonine na lisolo to yo kike mwana mwasi azo lela azolo bakeno ba kusha na Israël Condé au nom de délivrance pour na ki a délivré ye bilo moko ya bongo en plus bana ko coucher bazo se préserver te quoi. Donc réaction na ko zandeni na koyoka makambo abo ebimi sur moi si ya liba sur un pasteur. Bon na mukuse na ko tanga kaka makomi kaka. C'est vrai que ce sont des choses qui se répètent mingi na milieu ba pasteur toujours battre des alignés. Mais na kotanga kaka ba verser rapidement na 2 Corinthiens 4 par exemple verset 2 comment na Paul kuna lobi nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons pas une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Donc, le comportement, il y a combattre, mais ça m'a monté. Un serviteur de fois rejeter en gros des choses honteuses qui se font en secret. Même privé, il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Et ça dit malamou. N'a pas sa version, mon sous italien, et concernant ce que serviteur de Dieu. Comment on a qu'ils allaient monter par serviteur de Dieu. Yoka par exemple dans 2 Corinthiens 11 apôtres pour l'oubli malam très bien dans verset 13 on a dit ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ, et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc ça apôtre Rukuta basala ngamba lukuta o bazina bango ezaka ya kutungisa ya kusenga sengaka te kubima na basi ya batu ezelo kwa kukondamner sérieusement pona mama wana za s'excuser na vidéo ezali soni makasi natanga écriture moko rapidement wana proverbe awa il dit ça vraiment na proverbe uruka nazana proverbe, proverbe 11 nanou, baloubi na verset 22. Un anneau d'or au nez d'un pourceau, c'est une femme belle et dépourvue de sens. Surtout que na proverbe 12, na verset 4 baloubi, une femme vertueuse est la couronne de son mari. Mais celle qui fait honte, c'est une femme qui fait honte à son mari. Moi si mabé, moi si job, moi si insensé, on dit ma biloko wana. Mais elle, on dit, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Mobali ni nous les a pour soi, les a pour la carie. À cause de moi si à job, on dit moi n'a pas ça les soni, à ça pour s'excuser. Mon excuse à maman wana, et ça le cola où il y a Ève. Dans une Genèse 3, il y a aucune réponse à Ève, quand vous avez Tina qui a prêt pour Yambouma. Nazali dans Genèse 3, verset 13. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi tu fais cela? Pour comprendre que pourquoi Nzambe Zali, pourquoi Yakanda? Atoni, pourquoi tu fais cela? Parce qu'il y a aucune réponse à Ève. La femme répondit, les serpents m'ont séduite et j'en ai mangé. Au moment où vous avez dit, donc, oui, c'est la vérité.
Si on va conscient que comme madame mobile ya bato. Vous voyez, c'est vraiment une honte, il pas de salité, il y a beau soto, ou un serviteur de au salaté. Il faut chasser de tels serviteurs d'église. Il faut quoi là-bas? Il faut les chasser, hein? Il faut les chasser, mais on va dans la bonité. On c'est pas une bonne vie. Il faut chasser un serviteur de Dieu Mengwana. Parce qu'il n'a pas d'opinion, va déchoirier ministère de papa et l'autre sali. Ils allaient conformer. Que le couteau de la part mobile wana, il y a moi si wana. Et puis, au bandalelo, aux ali sous ma droite côté le banazambe pour saliso. Voilà, on va qui kolobela dans mon coup servi. Ce que tu m'as peut-être bon naïbité par rapport à moi si à bon et c'est ce qu'on est qu'il y a une femme mariée babo ya na mobali na yeto net qui a reconnaître ma be ce qui y a solo vraiment que net ozola en que non abima qui na prophète Israël konde qui a reconnaître nenge to qui na ba audio azole la bongo mobali na ko ce qui a reconnaître non ce qui a reconnaître on va tout belike et il dépend maintenant na mobali na c'est son mari on a examiné mais ngai na kopesa conseil na mobali na ye a accepter le chouchouté a répudier donc aboya ya kendekat ako mané moi si prophète kuna bakenda usala makambo na bango akoki kondime suku s'essuyer ndenge wana te eza malamu te même lilo bana nzambe prophète Moïse aboya ki biloko wana donc akoki ko accepter le chouchouté lokola ndimi Christ l'a dit qui sauf pour adultère, sauf pour adultère. On a dit qu'on a son mobile en colline moi, mais sauf pour infidélité, sauf pour adultère. Pas de pardon à ce sujet. On ne peut pas pardonner. Jésus-Christ lui-même l'a prononcé de sa bouche. Donc il faut éviter. Atikaya Kenenai. À cause de la vie. Babylon a bon au JJK et la ligne au juste que aux femmes mariées babala au déjà au commatin à niveau que au bimana pasteur au peke et yebani que azali on marié que a délivré yo au lieu en moi si on a zo ba que singa que a délivrance et si y a un des pasteurs à singa que babima bimana pour na que azala délivré et ça la me rappelle JJK mais le film la délivrance il y a modèle wana c'est quoi la délivrance? Donc c'est tout un sujet où vraiment il faut qu'on écoute en attendant le bango. La délivrance est belle au yoka qui sala makawana. C'est des aventures, des conformes l'écriture. Pour la plupart de la délivrance, quand vous le regardez de plus près, vous verrez qu'il n'y a pas Dieu. C'est de la comédie ou ça qu'on sait, mais ça va spectacle inutile. Comment une femme a rejoint kilo à coquin de Koubine Sabilamba? Comment il y a délivrance? C'est quelle délivrance? Ça dit sur verset. Si vous ne soutenez rien à travers la parole de Dieu, il faut rejeter ça. Il faut que tout ce que vous faites soit soutenu par la parole de Dieu. Tout ce que vous faites, il faut la soutenir, il faut lire ça, il faut il faut que les gens lisent ça. Ce qui n'est pas normal chez nous, surtout chez beaucoup de familles, ils ne lisent pas les Saintes Écritures. C'est pourquoi ils se laissent tromper, apprenez à lire, lisez. Quand vous lisez, vous méditez la parole de Dieu. L'évangile, vous voyez, c'est comme ça que ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup ne lisent pas, beaucoup ne méditent pas. Quelqu'un qui vient comme ça, qui te raconte des histoires, avec sa philosophie, vous acceptez philosophie, alors qu'il ne montre aucun verset de la Bible. Mais c'est du n'importe quoi, l'église Nicolas. C'est n'importe quoi, on comprend pourquoi Jésus-Christ a dit Makanda Makasi Nicolas. Ce qui se passe, c'est de la honte. Il faut des colloques, il faut des séminaires, il faut des conférences. Pour que Batouba mette à comprendre que non, l'église, c'est Kemoufika. C'est Santa qui règne ici. Ceux qui te feront l'insulter, nous allons nous perdre. Dis sur la bâtiment. C'est pourquoi Christ a bien dit, quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Ah, c'est difficile de répondre à cette question. Avec de passer la base de tout le temps. Vous voyez, moi, c'est un modèle en Dengwana, mais c'est vraiment une essence. Par contre, on a quelque chose qui ne peut pas soutenir l'écriture, ils ont du matin, et puis on peut dire là-bas, moi, c'est à Batou. Et vous voulez que mon modèle a ça qui d'autre, pas à famille, à honorer, vous motivez peut-être la banne. Vous voulez qu'il y ait un ressources, mais même devant Dieu, Dieu n'acceptera pas ça. C'est vraiment une honte de connaître. La délivrance, il ne faut pas y croire. Il faut sonder les Écritures pour comprendre.
En tout cas, merci beaucoup, JJK KBA. Je crois même que tu es au courant de la semaine. Merci pour l'intervention. Ok, voilà, bien aimé dans le Seigneur. Là, beaucoup Hollanda, Niya JJK KBA. Dossier Oya Israël Condé, prophète, je crois bien que tu as la peine, tu m'es un peu causois. Aujourd'hui, qu'est-ce qui ne va pas? Donc, Makambo, on a évité quoi, on a zone mangote que pasteur Israël Condé a sali Makambo boye. Bon, on a évité qu'est-ce qui ne va pas que en dehors de ya maman, il paraît que abîme pena MWANA. Est-ce que ça Israël Condé to oh, tu es Israël Condé Moussous bien aimé dans le Seigneur. Donc, voilà, Kolanda. Je crois bien que prochainement, tu as JJK KBA, tu as la émission mon a plateau. Et l'on a pasteur Israël Condé, Toyo Kapenan. Côté à Israël Condé et Zanin, bien aimé dans le Seigneur. Merci. Nabino Nyons Bolanda, on se trouve à la prochaine. Bye.